Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des mamans BBC. J'espère que nous vous a bien bisopé par la grâce, n'en va toujours. Que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimé, partager. Attendez. Bokota ra nous to solo là, bokota to solo là, bokota batu balingaka to vanda kimiate. Batu balingaka to vanda kimiate. Voilà. Ezanga babino BBC Mpoï TV. Bo aimer, bo partager. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner. Parce que a okoza jamais déçu. Ah biso tout ça, na biso ba analyse na biso où ils a vraiment il y a toujours interpellé communauté, voilà. Ici, il n'y a pas de insultes. Ma fille est les kate awa jajakutu. Kaba vérité, maman véri. Voilà. Babon de bi à moi ya octobre. Babon de bi à moi ya octobre. Bandeko to komisa nzambe parce que mingi pe to kota ki na bango na 2026 o na janvier. Mingi pe batiki biso mais mawana nzambe miséricorde na ye voilà biso to komi na octobre. Alors Tokumisi Kanzambe et te recommander qu'à moi en octobre entre ces mai parce que ceux qui te recommandent on a beaucoup na été bandeko kolala kola mukaisa beti d'été ce que la muki au mikuti tu es parmi les vivants yes. Voilà la grande famille beau aimer beau partager beau tout n'a problème nini. Vous savez na ebité soki na ngambu ya mama Loketo soki yete ou encore ba fan na ye ou encore ba proche na ye bazo koka ko kitisa belle vie na ba bomoi na bango te encore ko kitisa belle vie na se encore kotika kombo ya belle vie nazo ebate pourquoi au grand jamais peut-être ngai nami na lobakanga parce que déjà naza na chroni fois ti naza chroni maman au grand jamais suspense moko boye tokomona ya to ya kolobela ngo ka sepe na ndenge moko boye keno oh mama Loketo asali boye peut-être to monaki mama Loketo moment où il sala qui a ba désordre où il est qui est peut-être na ce qui est vrai baya ki o bazo ba artiste ba sangisa ba artiste na ozongisa bino na ozongisa bino na sima comme ça to chiter na situation na memeli bino na ko chape ba audio boko yoka ya soit disant que non balingi ba sangisa ba artiste yango wana batu baza mitema mabe batu baza na jalousie batu baza na keto batu baza nazo ebate so na kilo bandeni elekelanga penza injustice otozo mona sur les réseaux sociaux ou encore na monde ba comédien donc ba olinga ba bimisa on dirait Belvinde démon Belvinde azoya ayeko détruire mais o yazo détruire théâtre bazo moné avec na ba donc to moné biso nyonso mais ba olinga ko épargner ye mais je sais ata biso tokoya koloba ata mutu nini akoya akobima aya baloli likambo so pe ndenge nini le seul juste juge eza Nzambe. Alors tozela kaka ata tokoya tokoloba to défendre mais tozela kaka justice en Nzambe un jour et comme que ce qui est vrai, alobi bien que non, oh, tolingito sangisa ba artiste, et matake kitaki, et tout.
Et puis tout le monde qui place au bakanga ba artiste. Pour place au bakanga artiste, je ne pense pas que d'accord, ça va retourner peut-être qu'on jouer na SB. Gesho memement, Gesho peut tout le monde qui a tout wana mbala moko wana et nana ni sous. Na mama étoile ndenge sala ki moi ba désordre. Et loko sala ki que non projet ou vision na bango o bazaki nango et kokisa mate ezaki pourquoi? Parce que na sima ya idée na bango il y avait peut-être na okelo bakeno ba intention ezaki ya mabe na sima. Yango bomonaki mbutu. Pour ceux qui est loko o eza bien boko mona que et kende kitoko sans problème. Mais loko la bino bozaki na idée moko bolobi keno bo détruire. Boye na idée moko boye bobimisi idée wana mena sima idée ba intention ezaki ya mabe et yango na bosalaki même pas un mois. Makambo ebaluki. Mama étoile abima qui on dirait ndoki na ba artiste comédienne pour la vérité na ye abimisaki. Mutoye na vérité. Il y a azana katikati netre. Alobeli koto yo. A lancé pe message na ba tu o batalaka bango alobi botika biso to sala musala. Parce que j'ai essayé de parler avec Bellevie, na moni problème te. J'ai essayé aussi de parler avec Sila nanga momususukuna, na moni problème te. Ayambinga boye. Le message o ya ka koloba. Et memela qui est problème. Vous lorsque vous êtes un artiste comédien, vous avez une intention moko boye amabe avec les artistes et comédiens. Mais vous ignorez yango. Wana eza juste ka na fongoli bino ka eloko muke pona china kota siko na dossier ona memeli bino na pourquoi a. Je crois bomoni ba artiste na biso mi bale wana Linda na Naomi. Et le message nanu ya liboso na kotinda na famille Libota ya koloba ke no famille Libota. Nga ndenge na talaka ba film à Bellevie télévision. Ndenge na mona ka fonctionnaka. Bellevie n'est pas moindre. Ou encore Bellevie n'est pas facile. Pour nanga wana ezanga moko na mona qu'on dirait que non aza moisi mais aza un esprit dire ya que non oki ko manier facilement te. Et puis son travail asa elango na sentiment te. Na lobango toujours na émission na nga na lobi que non soki azaki moisi moko boya o salela sentiment beto lia kabiloko to lia ka ya ko bela na niveau wana te na Bellevie télévision. La preuve en est que tu as un exemple. Il y a un rival nae ou encore il y a mutu auto yebi sur les réseaux sociaux na monde na bango ba beta na kamitu eza nani eza mama loketo. Mama loketo ça qui na ba sentiment trop. Rien de spécial. Rien de spécial. Toujours ba problème. Tala na mincho ba boti sous problème. Problème eza nini? Problème eza que non. Problème quoi ça? Dernièrement, je crois que c'était le mois passé, likambo ebima ki akabaka ta ya makambo soki ya ke Naomi azoki soki mobali ya omususu oyoyo. Et voilà, kanenge kendaki wana. Et ye maman na bango azaki na poto zonga ki paraîtrait que non avandaki na bango sola ki na bango et tout. Moko sa bimina mobali ya muninga. Okovani sa bango ndenge ni virus ese komaki wana. Ezaki déjà makambo soubassement. Et la fille na minicho bazo bakeno la fille aza susu na SBT muto intoxiqué ye eza Linda na Poutine nde ba intoxiqué Naomi alongwa akende aya ko jouer na Bellevie télévision. Bozana nona cha comme ça boyoka nde toko travailler sur ça et loko na ko senga bino c'est juste la grande famille de Mama BBC bo aimer ba vidéo nanga bo partager. Nego ya kotika commentaire, bo aimer commentaire na ye. S'il vous plaît, bo soutenir biso ata boko et ça bien. Voilà, Tolanda. Na cause la hypocrite en fait, na cause la hypocrite pour la bobi mingi. So ezala muto to protéger ma case. Na ba drame sur les canaux réseaux sociaux et la Naomi.
to protéger makasi surtout ngai oyo place azawa na la consciente que na protéger ye na ba façon nyonso et je crois que mams aussi place afandi ayebi que na protéger na mambebele po ba mamsupe komela ye ayoka pe déjà onga pe na zana ngopo na ye alors to meke un peu kosala tout kotia kimia ko arranger ko bongisa mais esimbi te ne bomoni ke la commune a titre que Naomi a longwe SB parce que aza influencé na groupe ya bato ya Belle Vie. Bolandi sikoyo bozo kufaka na kombo ya Belle Vie. Est-ce que Belle Vie azo kele la ba artiste? Pardon, vous pouvez s'allonger une minute. Congolais, to réfléchissaka wapi. Communauté, to réfléchissaka wapi. Est-ce que Belle Vie azo kele la? Est-ce que na titoye peut-être Naomi te? Na lingi juste na longola na no équivoque ya na kati ya batu ya koloba ke non ba influencer Belle Vie na Linda ba influencer Naomi pour ya ko jouer na Bella Production. Vous êtes malade ou comment ça? Je sais pas. Tout réfléchir quoi? Tout réfléchir. Ata pour na seconde mouke. Est-ce que bozo mona neti nga mama bébé sene na zabwe. Naza na somo ya bana oyo Belle Vie a formé. Soko tche bana na Belle Vie a formé. Je mets ma main coupée. Naomi est l'autre côté. Naomi obo ya koloba keno Belle Vie na Linda. Linda nanu ndenge ya zawana Linda. Linda aza artiste comédienne oyo aza na ba talent na ye mais ba talent na ni talent na ye oyo azaki nango ezaki enfermé. Oye moko pa mi ye ba kite. SB fongola ki talent ya Linda te. Pour votre information. Linda talent na ye tokoloba te ke no Linda za artiste aza na talent te. Linda za na talent maman artiste. Mais azanga ki mutu ako coacher ye, azanga ki mutu ako sunga ye po apela ndenge apeli lelo. Lelo bokomi ko finga Linda tout le temps bozo fingi na ba commentaire et ça dit à quoi? Parce que elle est pas Belle Vie et puis pas Belle Vie. A fongoli biloko Belle Vie a fongoli biloko ebele. Donc dès bozana bozo reconnaître sous Linda te. Soki botali mai o Linda banai ko beta kuna et pas bino. Na o yazo bete pas Belle Vie, deux choses différentes. Donc mai o abanai ko beta ya koloba keno j'ai abanai ko jouer kuna na oyo. Au moins keno et pas Belle Vie, c'est trop professionnel. Non, il faut tout ça l'analyse au quoi batou. Ah, ça qu'on soit na te. Et pas Belle Vie. Au moins que non Linda posé. Et pas Belle Vie. Ba tactique tout. Ba la kissiye. Et elle se sent dans sa peau. Et tout peut ça ba précision. Donc yenenga zawana. Ok. Donc okyo lobelata Belle Vie ma bete ya zawana. Linda a ça la kaba promotion ba film et tout oya ça a joué kana et les kana Bella Production. Parce que lorsque bozo ya pona koloba keno nani Poutine na Linda ba influencer Naomi alongwa na SB po ya na Belle Vie, c'est comme si Belle Vie azo kele la ba artiste. Mais attendez d'abord to yokana. Mais bino awa bo uti ko finga bana na ete. Bo uti ko finga bana Belle Vie. Soki bozaki batu moko boye boza batu amaele, il fallait bo zapper bana wana. Po boya ko finga bana wana, c'est-à-dire bo chaki bana na ka. Donc bana basi ba pesi bino somo, sikoyo na somo na ba pesi bino bo mona ki keno il fallait ko ya ko finga bango. Mama, sokola bana, la kisa bana soki nini. Non. Soki ba tie Naomi wana, bache Nikita, bache Myriam wana, bache Paris, bache Kabanoyo, baralia wana nyonso wana ba la brine, soki la brine, soki banani yana soki la plime. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Banana bazo jouer naturellement.
Naomi ajuaka abebisa nanu munoko atia no munoko songe boye mabe ake na ofinge te na olobaka ake no bango bayaka kolakisa ne on dirait baoya ko bipe on dirait ko nini bakotaka na bente. Parce que lorsque bozo ya na kombo ya Belleville ya koloba ke no Belleville a intoxiqué, est-ce que to kene nanu na osuka kaka na kombo ya koloba Belleville akeleli Belleville TV ekeleli artiste ou encore ekeleli ba artiste. Je crois film o bazo tourner ba tournage ya mikolo na moni banana bango nyonso bazawana. Je crois bon moi ta film o tozo tala na minute oyo. Bon moi na keno banana bazo jouer. Parce que pourquoi Kindumba nanu oyo et sali keno bakabo parce que c'est pas normal la grande famille. Pour ceux qui ata nga je crois ta makambo ngo ebimaki ya kibula wayo ya bana oyo. Nga bana ekolobango c'est difficile. Ya mutu abimi na mobali ya muninga. Bo continuer ka kosangisa bango bazala wana. Mais non. Ba oya ko tchela poison. Lorsque likambo ebimaka déjà ya liboso ya koloba keno Naomi abimi na mobali ya muninga. Bo yebi yango bino nyonso. Mais bolingaki bo bombango. Bo finika ngo ebima libanda te. Bo bana kozela nini? Bo bana ko s'attendre na nini un jour? Mais non. Tant ba yebisa bino keno mabe ebata makate mabe suka kaka esuka kana kobima. Sinde yango ebimi. Bo sa nini? Bo consommer yango kaka bo asime. Siko kolongwa peut-être ngana yeko confirmer peut-être bino ne boye ko confirmer bato. Et ngana kwa koloba te ke no aya non on n'a pas ce temps là et pas biso to okele la te. Toza na bana penza. Toza penza na bana. Bomoni Belleville azana bana. Ya keno bakochaka ka Nikita wana kaka Nikita ndenge azana ba chena na soki bomona na omiso ki pendenge nini wana ya te. Lorsque na oloba bongo na oloba ya kolongola bino équivoque ya koloba keno Belleville azana tenter. Deuxième édition ezo banda te ya. Deuxième édition ezo banda. Siko atika nanu ko valoriser bana o ya azo former. Aya aling aya kaka epa na bino azwa Naomi. Bandeko, it doesn't make sense. Eza na sens te. Matière yango ezate to bito vanda ka kimia nzamba pesa biso so to bando créer nini awa watu ya kosa musala. Bozo ngisa biso kana ba ben oyo. Ponga jamais kutu soki ba ye peut-être ba lobi ke non oh likambo eza boye neti oyo. Jamais kutu na vanda kimi faut kana ya na loba. Po eza même pas ya koloba ke non ki fanatisme, eza juste ka ke non makambo ezo mona na kaka ya koloba ke non édition ya liboso ese sili. Yami bale zo banda kalate. Édition ya liboso ana tozo mona bana o Belleville a formaki. C'est-à-dire que non édition ana bino bozo ka mayele te. Édition na bon na te que non après édition mais a ozo pe bana ngwana pe akotisi bango na marché kuna bo tourner film. Parce que atika nanu boya ko salirie pona Naomi ata bino moko. Bino moko bobimisi na Naomi bulawa yo kuna bino moko bobimisi ndumba kune pa bino. Ce qu'on est Belleville aya pointé yakaka ki pananga. Non, il faut arrêter. Biso netinga mama BBC nana somo banana ka ya Belleville na ba Nikita wana ba Paris wana ba nani ba Miriam ana ba Rali ana banana nyonso riana na biso wana. Yaya na bangwa sikaye wana linda. Do boza somo banana te. Bandeko moko balobaka take non lokwa kutuna niye moko mama bino azo kelela ba artiste. Ndeko make sense que non azana besoin ko zo ba artiste kotoyo masolo aboeza ya ke non biso neto yeto lobi ke non si la komi ko détruire boye po azo kelela. Mais et pas Belleville te. Belleville azo kelela ba artiste te. Belleville azo bana mike ba poussin penza to benga penza bango ba poussin. Mais tala ndenge ba o jouer. Et puis aza sir tala film tozo tala na minute oyo. Banana baza. Film auto tu ko tala awa. Nikita na pesi bino somo te a signé na no papa a signé na no papa JR. Tala banana ndenge bazo jouer na papa Elombe.
Et comme que non, Belle-Vie, Poutine, na linda ba influencer nani Naomi. Est-ce que vous êtes sûr que no Belle-Vie n'enga zawana azarakana ne sengo ya tout le temps combo na sur les réseaux sociaux dans le mauvais sens? C'est parce que la dame peut-être abimarate koya koloba. Moko ba conscience na biso pe sala kaya koloba que non malgré avant daka kimia boyebi pe combien a souffert na mutema na été. Il y a combien aza innocente na ba makambo ebele mais réseaux sociaux communauté o ya bandoki oyo. Et aka koko sele makam. Bozo ta minute ata ya muke ya ko réfléchir ya koloba que non na bela production ba keleli ba artiste et comédien te. Naye pe ko titoyer peut-être Naomi te. Naomi à part peut-être na SB kuna ajora pe ba place mususu. Ce qui a kolongwa kuna pas na bino. Mais dans un premier temps boye ba que non et koki peut-être ko simbate vi que non oyo ba sangisi mobali bo pesa ye privilège. Ya soit disant yende chef boyo kaka yende mingi. Et dans la biloko mususu yango mona kana linga Belle-Vie parce que Belle-Vie a pesa ka bana na bolingo bango nyonso ndenge moko. Mama kabola kabana te. Belle-Vie na banana nyonso. Soki azana oyo apesi bolingo. Soki bango nyonso bazana apesi bolingo. Je crois na lobela ngo. À part peut-être. Parce que toyoka ango. Toyoka ki ango ba vidéo ba audio bima ki belé awa ya bino ba les abakwiti bozolo ba keno. Mam sa pesa ka mwana nani privilège trop a exagéré. Depuis ya aolinga kokunda ba ninga na ye trop. Mais ce que vous avez moi si mususu pas na esprit dire akolinge loko wana te. Loko bino bo pesa kaka ye privilège yende akomi soki sainte yende soki pendenge nini. Et ça bato mususu pe ba kolongwa. Bozo zanga ko gérer soit disant compagnie na bino. Na miniti bolingi bolatisa Belle-Vie na linda likambu ya koloba keno bangonde ba intoxiqué ya bima. Mais vous oubliez que non bo memaki likambu akabakata o ya réputation ya batu. Ya koloba keno o ya bima ki na mutu na mobali ya muninga. Mais non. Bino moko boye na likambo akabakata sur les réseaux sociaux ya keno bandumba basangisi mobali. Mais na minute oyo amoni keno ba salir ye trop. Neti nga na place nanga. Soki nga Naomi wana. No, OK, bobengi nga ndumba. Histoire eza vrai, conscience nanga OK, eza vrai. Ce que tu continues à vivre bongo ndenge nini. Il y aura toujours des pics. Bino boza na besoin ba vivre na hypocrisie. Bato ba ko bomanati. Nga na lobby na sens akibo moto. Na lobby te keno Naomi abima alongwa kuna po ya na bela production non. Na lobela bino na ozongisaka mayele na bino esika moko. Ou soit andimi kotika la ko travailler ba solo la peut-être na o mususu soki chef outé mais ekozala difficile ba solo la na chef outé ekozala difficile. Bosa la analyse na de volé wana. Ya koloba keno basi basangisi mobali. Tomeka ki ko vandisa bango ba vivre na semblant mais ezo simbate. Bosa la ba analyse bo kene nango na ba défase na ba de nani wana. Bino bala moko boye bosa ni keno bo bimisa ki non réputation ya batu. Na mutu normal kuto attaque non oza peta na mobali na bite mama nanga kuna bazo salir yo trop. Longwa kasi. Ce que vous oubliez pour bino moko bo pesi précision a bolobi bien bo informer batu keno to bombi yo mingi. To bombi yo mingi. Lorsque bozo lo bakeno bo bombi ye mingi. Ce que bo livrer ye. Ce qu'on a ko livrer ye wana bino boye baki déjà nengaza. Et comme Belle-Vie na linda. Ça m'étonne. Franchement. Tolanda la grande famille. Boyo kasikoyo, boyo kasikoyo. On a checké ça. Naomi, azwa cause wana to raison wana. En tout cas, tu es
déjà libre, ma chérie Naomi. Vous êtes libre à jouer place de Solingi, sur le niveau qui est pas belle, qui va influencer, qui va foutre bien. Par rapport à Mbongo SP, tu es libre de faire ta vie, tu es libre de partir carrément. Au nom de SP. Au nom de SP. Quand on dit SP, et ça si la thème va gérer SP, et ça peut avoir continué à gérer la SP parce que SP est la société. Moi, je parle au nom de SP. Naomi, tu es libre parce que tu as été influencé par Linda. Yo moi ma solo qui na Linda à propos de SP. Ba benga ki oké rejouer ba belle vie. Et ba Cameo déjà une fois. Bozolanda. Ce qu'on a minute oyo ba bosani tout. Bandeko, eza na mutu moko te na sa moi oyo alingaka ba sali réputation na ye. Attaque non asala ki mbeba moko boye. Mais akolinga ko salir ye po na mbeba wana bo aggraver cette situation wana il y a personne. Parce que balobi ke non, eza na moment ya pasi ne ba yebaka ba vrai ami. Soko tali mingi. Omona ke non, la fille azaki na ba menace moko makasi mais ba o vivre kaka ya koloba ke o balobaka ke non, je prétends o prétendre que ozala bien. Mais ozo souffrir. Aluki batiyo ya ndenge nyonso po alongwa. Mais eza likambo Linda te, eza likambo belle vie te. Je sais sur les réseaux sociaux lobaka biso tokolati sa bango kaka o biso tokoloba kaka boy. Non. Boyo kabino moko, to continue. Appel, conférence, il y a des vies plus d'une heure de temps. Vous voyez, par exemple, vous voyez, vous avez un mot, vous avez un bachelor, vous avez un qui ça, vous avez un canisate, vous avez un mot, vous avez une histoire, vous avez une actualité. Et, Siko, ce qui tolobi nanu, ce qui tolobi to comprendre bien, awa. C'est-à-dire que non, ponga na yebi, ezana film moko, Poutine a joué, na et pas tonton o Naomi azalaka mwana ya Poutine. Je ne pense pas que non Naomi a un problème na Poutine. Je ne pense pas. Mais agarda kaka ba bandi na ye vi ya réalité oyo ya que non azalaka na ngambu ya mama loketo akoki ko s'afficher peut-être na belle vite. C'était pareil avec Linda. Linda lorsqu'azaki na ngambu ya silauka. Azaki ezaki déjà ba eloko moko tokyo ba keno ezaki déjà condition bazaki déjà conditionné. Mais Linda jouaki na souplicité moko bo elle était souple ya koloba keno atika ko salir kutu Poutinité. Atika ko cracher sur Poutinité. Ne sali pe lelo keno azana sa makolo belle vie. Ce qui na comprendre o bazoloba o mona keno bana bazala conditionné ce que bino boyaka awa bolobi keno belle vie mama télé ça zo beaucoup fanaka na belle vie awa ya koloba keno bana azo boya na bana siko lorsque bozo ya koloba keno to mona ki bino to yoka ki bino na appel conférence botala ndenge bo luka ba problème place problème ezate est-ce que belle vie na bomona ke mwana muke ayebi déjà jeu o ezoleka ayebi déjà que non Naomi oyo aza mutu aboye aza mutu ya sila aza mwana ya sila est-ce que akoki kozwa temps a solo la penzala Naomi pendant plus d'une heure ba solo la nini non que me la batumbondo te mais to réfléchir ya koloba que non belvi ninga zawana abanga kakutu na kombo na bipo ya nyonso ata salite bakosela ke kaka sko a risqué kobenga kaka Naomi. Est-ce que tozana no bato? Confiance nini oyo Poutine a repesa Naomi pour abenga ye pendant une heure. Confiance nini? Et si longtemps que non moi nana ba yebi que non ba benga bango soki ba bombo ya sida. To réfléchir ata muke. Ata muke kaka bandeko. Toza ba zoba te. To réfléchir ata muke kaka.
po ye nani seki ye Naomi wana soki alobi aloba akopesa ba raison na ye eza linda te mais ba Naomi wana soki nayebi te si je ne me trompe pas Naomi wana na o mususu wana soit disant soki chef wana mais baba na pe ko bwaki la linda te est-ce que linda ndenge aza wana yaza manager to aza nani kuna na Bella Production po banda kobenga yaka koto yango Bella Production eza marché à n'importe qui kaka il faut ka oye au café soki wapi yango na oye okoti bino bo mona vision encore bo mona Bella Production na ndeni soki bino bo pesa valeur à soi disant que non SB eza compagnie mais Bella Production pesa compagnie. Et puis na Bella Production so botali façon zo évoluer na minute oza na biso ok toza na yo oza na biso te tampi kende Belvi nenga za wana artiste nyonso ezala neti ata ba bobo wana Belvi ko bimisela biso ba bobo asika na be édition auto umona oyo a bimisela biso ba bobo asika soki alobi pe abimisela biso papa elombe ako bimisela biso papa elombe soki alobi ke non abimisela biso ke non ba artiste comédien ya basala ba kombo a bimisela biso tout ça na nina lobani na nina lobake non Bella Production ezokelela ba artiste te par contre bino nde Belvi azo sunga bino banana o nyonso bazo sisa ba édition basisa ki édition ya liboso wana baza libre parce que Belvi asa ebisi bango ke non bokende ko tourner partout au bakobenga bino bo défendre musala banana baza limité kana Bella Production te Belvi aza mère spirituelle na bango mère spirituelle akangi bana na été bana il faut ba bima au moins atata wazo tcha bango na ba filme aoteka bana na ye aoteka bana na ye po lobi ba okyo benga bango quelque part wana tango bakokende ne na image ya Bellard partout bako niata partout bako benga bango bandeko attaque non un jour oh mutu atikali ka mutu ke non a changer face et abadi so pe ndenge nini yaya eza awa ba archive eza ya koloba ke non ba otambola na ombre ya Bella eza bongo pe kotika la bongo donc ba otambola na sa elili na ye parce que lorsque bozo ya pona koloba ke non Naomi Belvi ba solo laki na Linda ba influencer ye ya boko tapé na Bella na Belvi télévision botala ba film to lia kuna ko botala bilei ezali kamba koyeba kolamba ezali kamba koyeba kolamba héroyo boya ko banda koloba ke no Belvi azo influencer ba artiste nini bino boyebi batu combien déjà basi bayoki somo ya bana wana bana okaka to mono nikito ya nyati papa gifle bana na basa na bango na babolingo na bango bana na donc to comprendre na monde wana oya bana wana tendenge bazaleli donc bazana ba donc babolingo moko boye ba connexion moko boye donc je sais pas boya ko na kwa ko ba biloko mususu bino pardon Naomi na miniti obosi boteki Naomi mabe Naomi na miniti obosi bo baby si réputation ya Naomi ke no abimaka na mibali ya baninga etikali bongo donc partout à konyata na monde na bino asatikali déjà na caché wana sko bolingi bobosa na keno caché obosi bolatisi mwana boya koloba keno alongwe kuna po Belvi influencer Belvi ko influencer par rapport à quoi ya nini yango ya malonga peut-être tokyo loba keno soki azana na G na soki na tournage azo tourner keno aepataka
Et pas belle vie eza eloko wana ko epate. Bozaki na linda boyeba ki eloko ezaki na kati ya linda te. Botande belle vie a pasoli yango, a pasoli peze ya ko pasola. Oh linda paye moko azo reconnaître yango. Ya que non j'avais des portes na kati na ngai oh nazaki non na fongoli yango te. Mais la personne qui m'a aidé à kofongola ba porte wana na yeba pe que non nazaki na kati nazaki pe na ba porte mususu na kati na nga, c'est belle vie. Ya omoni ba biloko aboye ba lobaka so omoni ke no mutu ana zokelela. Lorsque la personne a zokelela te bandeko o eza nango faux débat. Eza faux débat. Soko tali kuna pa na bino bozo kelela. Bomi kitisa kaka. Bomi kitisa. E fan de lima be bino na bino boyebi ko fan na te. Linda kendaki ndenge ni. Sika ba je na bino yango yo. E komi Naomi, bobimisi Naomi, Linda zaki ke non o atongi, ojo ti lelo ebimate. Bo perdant artiste. Toki pe kolobate, Tokyo lobake non, parfois le malheur est bon. Nzambe pe peut-être nda planifier ki kaka eloko wana nyonso po lelo a se retrouver place à ça et musala ne kende liboso baye et puis c'est ça. Parfois le malheur est bon. Sko bino moko bozo benganisa ba artiste pembeni na bino. Lelo ekomi ke non, Linda bobane ko cha ye vision, to bobanda ko cha ye ka. To bando cha Linda kate. Mama Boboto amoni mwana aza na carrière na ye. Mwana balingi ba boma mwana ke ko se retrouver na Kolwezi. Zonga boy. Boyoka ki ete? Si la zaki sabengi partout. Bobenga Linda na ba film ete. Mais belle vie tango salaki yango ariskaki eti lelo azalaka toujours insulté ndenge azwa Linda. Mais ce que otali musala ya Linda ato bayaki mokoloba te la dame elle a aidé la fille. Lelo Linda comme souriante azo seka comme donc a se sentir à l'aise moko boyoko donc o comprendre te. Peut-être na ye moko koloba ke non tout ce temps j'étais où? Moïse abo moïnaye Poutine. Ah oui. Muto komi à l'aise ya ndenge wana bozo na ba commentaire. Osaka makasi nyoso po ba linga yo. Non, to lingi Linda parce que a opé sa mère, a opé sa Poutine o Poutine azoluka. A respecter Poutine, azana respect. A osala musala ndenge bazo senga ye. Azana lignée ya bien. Po ba impoli pemenya Poutine to kolinga ngote. Parce que bino bosi bo bimisi na Naomi soit disant que non ndumba bimaka na mibali ya baninga. Poto ke nango bongo. Bo zappe loko wana te. Po alembi peut-être. Lorsque bino boye informer batu ke non, to bombi o mingi. Bo zela to yoka. To bombi o mingi. Parce que bo bombi mingi a décidé peut-être ko longwa lelo. Et comme belle vie. Oh. Na cause la hypocrite en fait, na cause la hypocrite pour la bobi mingi. Ceux la moto to protéger ma kasi. Na ba drame nyo sur les réseaux sociaux et la Naomi. To protéger ma kasi surtout ngai oyo place azawa na la consciente que na protéger na ba façon nyonso et je crois que même aussi place à fandi aye bi que na protéger na mambebele po ba mam soupe komela ye ayoka pe déjà onga pe na zana ngopo na ye. Alors, to meke un peu comme ça, tout, kocha kimia, ko arranger, ko bongisa, mais esimbite. Esimbite, ne vous montre que la commune a titre que Naomi a l'ongwe SB parce que a influencé na groupe ya bateau, ya belle vie. Boyo kasikoyo. A l'ongwe SB parce que a influencé na groupe ya nani, ya bateau, ya nani, ya belle vie. Bandeko to zalape batout. Moi mobimba to tu ko sala ba matière ya kinduma ya bana na bino. Bino moko ezata même pas que non ezalata na ngambu nde ba memaki matière. Bino moko boye na matière bana na bino. Botala combien oyo boza batu moko boye to yeba te so to lobandeni.
ezala ta na ngambu na peut-être ata mama BBC mbuto ayaki na matière yango teo bino moko boye koetale bango. Lorsque vous avez informé bato que to bombier mingi, c'est-à-dire que no baga fezaki ebele. Ce que comment c'est que no bombaye déjà mingi bo baka mingi wana ezeka belle vie. Mais non bandeko. Ngape na place à moi non ngape na olongwa. Pour être vrai, ngape na olongwa parce que na sina bimaki na mobali ya oyo. Mokili yebi déjà to solo la ki to bombi yango et tout mais na minute ebimi sikoyo. Batu ndambu bayebaki yango mais sikoyo communauté yebi. Bo protéger ngate. À balancer à balancer. Combien déjà bo pakoli ezaki na nou awa soki likambango ya anniversaire à mon nana quitté et même qui ba problème sur les réseaux sociaux. Na mona moi n'est pas télé si otalibo elongi. On dirait à Sony étouffé peut-être ceux qui mais kapacha quitté ceux qui na mayango ninya quitté télé sa weli sika ko sala na émission koto ezo inda na internet. Ce qu'on pose bozwata minute à réfléchir que non, moi n'a pas lembi. Bon, moni lorsque vous vivre avec trop de problèmes, ya koloba kaka kuna boye, ba concurrence na ba concurrence, c'est ça les retombées. Bon vivre, bon sala musala, bon la free of mind. O ezambuma, ya o eza free na bino, bizaleli na bino ndezobima. Ça commence avec Lindat. Makolo Brancard wana. Toza na binoir. Si le problème est que na belar ba kelelité. Na belar ba kelelité. Et ça na ba artiste mususu o bazo ba jouaka même pas na belar production, voire même pas na SB, ba jouaka na ba chaîne mususu. Ba o s'en sortir ba vandi kimia nie. Pour qu'on joue pas Bélard, c'est comme si que nous avons un problème. Donc si nous avons un koto, à la place nous sommes au Kendete, bino bomo na ka que non Bélard production de comment se pendenge nini fulu moko boya ko n'importe qui kaka ekumbani. Non, il faut qu'on arrêter. Net na minute o kutu biso to zata na besoin te que no ya artiste moko akala ya mwasi, net ka nebo cité biso ba Naomi Hero. Biso na bala na biso ya propre kuna bala na biso bazana na ba sachet. Hein? Ya obebi saka bana batu pamba kuna pas dombati. Bo vanda kana batu na bino kuna. Bo vanda na batu na bino kuna. Boso bo bebi si réputation ya mwana. Nani akozwa ye? Boyebi te na minute a komi élément à craindre. Boyebi yango te. Vous évitez que non dengue bo baby sala qui réputation na ça comme élément à craindre. Vous bien ngoté, to rappeler bino, bientôt lobela bino. Ya. Na ye moko denga zawa na ebi que no place ko koma boye, akozaka malili ya koloba kenga ba se ba baby sala réputation que na bimana mibali ya bato. Ça comme élément à craindre. Alors ressaisissez-vous. Oh. Bref, c'était au moins ça. Boko rappel ko kitisa linda te ti lelo. Dans la vie, hein, il faut ce qu'on a na vision, on a un objectif na yo. Focus na vision na yo. Focus. Eza ba biloko mususu. Soko zo sala musala. Makamu oya ba rivalité ezalaka nango. Salango kolatango penza na ndenge moko ya motema mabe te. Parce que bino bobimaka boya koloba ke non. Boyo kanon na yoka ki pe non place moko alobi ke non soki ba jouer ki na bana ya. Bozela nan. Jouer ki na bana na mwana ya zela bozela. Tout ça. Naomi azwa cause wana to raison wana. En tout cas, tu es déjà libre ma chérie Naomi. Vous êtes libre à jouer place sur lingi, sur vous qui est pas Belvin, pas influenceur, qui va foutre bien. Par rapport à Yambongo na SB, tu es libre de faire ta vie, tu es libre de partir carrément. Nazoloba au nom de SB. Nazoloba au nom de SB. Quand on dit SB,
SB, et ça si la thème va gérer SB, et ça peut avoir continent, on peut gérer si la SB, parce que SB est la société. Moi, je parle au nom de SB. Naomi, tu es libre parce que tu as été influencé par Linda. Yo moi ma solo pour solo qui na Linda à propos de SB. Ba benga qui ok rejouer ba belle vie. Et ba caméra déjà une fois na appel conférence yo na belle vie plus d'1 heure du temps. Oye pam na zo loba oye binde ba bomelo moto binde ba chelo na se o loba ki za o ba zo kanisa te to bomelo moto to chika histoire wana bi na toile. Et baye Kobenga yo pa Vincent pour appeler ça au programme il y a tournage au lobby que aux en attente aux amrabna aux sala et du coup vidéo yo kobima OK ko jouer na bana ya belle vie bana no yo jouer na bango ya belle vie ba Maria wana to landa be mission na ba sala ba loba bango ba ko jouer na bana ya mama mususu te ba finga ka mama na bango to ka ba dire na bango ndenge ba loba donc tant yo ndimi ko kende ko jouer na bana na stature. Ça fait très mal, hein? Maria aloba, ngana koki kokende ko jouer place au ba fingela kanga mama na ngai te. Soki Maria bakutani peut-être scène moko na Naomi. To mona pe place Naomi a fingi belle vite. Pourquoi bobalo la kamakambo? Pourquoi boyaka na makambo na injustice? Pourquoi boninga ko bimisaka mutu moko nde mabe? Pour ceux qui peut Maria peninga zawana, Maria loba qui très bien. Nga place au ba fingela kanga mama na konyata yanga matampe na konyata yanga ma kolote. Siko pourquoi bo loba ka keno belvinda pekisaka bana nae. O bino bo sala ezani. Soko tali kuto omona keno bana belvi bazata moins libre que o ya bino. Donc, si vous bangi, vous commis na somme que nous yazo ke na bela production. C'est ça. Ou les a idée na bino. Est-ce que les idée a yé paye Naomi encore ils a payé idée peut-être yé belle vie. Ce qu'on a en façon bo loba, bo linga pe bo faire croire batu que non réalité nde yango wana. Nde mabe o eza na communauté na biso. Yango faut ka biso ba mabe bese to zalaka. Yeah. Olanda. Ozaki déjà na makambo ozo salo yebi le pourquoi jouer na bango. Et puis le même jour ba benga que ba Vincent que nous jouer na SB au Boyaki pour que nous sacrifier SB au tourner na bana wana. Na dans tout ça ba bomela ki au montant. Ba vidéo bimi o kata mutu mo aselo makele na réseaux sociaux te mutu mo passer longo polémique na réseaux sociaux te. Alors ngana za hypocrite. Bolandi. Mais ce qu'on t'a dit que non, moi nana soki a longwe kuna réputation na yena déjà basi ba BBC. Pour ezapé difficile na vraie vie pour na vrai au vrai sens du mot ya koloba que non. Réalité au moins nana le kani nango kuna. O continuer ko vivre. Donc o bando ko vivre. Donc mutema na yo ezo ronger mais o vandi kakawana. O vandi kakawana. O yana kokufat. Siko komi ni kamba belle vie. Yeah. Hey. Bref, la grande famille. Nakoya na dossier sous lobby na on continue en lobby. To chité si qu'on a filmé na biso to uti kota la papa JR Adaé. Les mondes. Poutine face à Mimi biso. Maman étoile. Ah, cette dame. Non. Belle vie a été interpellée, hein. Nous les femmes basse au doza na banda kwa libala. To lukato zalata na ba notion mususu franchement. Mobali 4 mapango. Ngaku tutangu mama milo alobi ke non. Azana 4 mapango ngala kanisa osala je moko boye pour peut-être taka réalité ngondenge ezalaka. Moi c'est libanda Kenya sa ebi ke non. Papa j'ai azaki na 4 lopango mais moi c'est anda kwa ebité pour na nini il est très hors mobali banda ekoloba. Malade, à ça les fièvre? Non, tu suis sans matanga. Je suis sans matanga. Papa JR n'est plus avec nous. Papa JR wapi? Papa JR a confié. Qui est là? Il va pas nous. Ma pizza.
Filani. Bon, bien, Aza, ça se bat attention. Attention. Ah oui, attention, t'es. Bon, Aza qui est au hôpital, Aza est au hôpital et puis... Maman, nanga papa, on a papa chantier, nzambe nanga ya karubi maman, après chamba pour une année. C'est bon, papa. Attends, papa cher. Oh, nzambe nanga chéri. Papa, nzambe nanga attention mikolo ezoboma. Faut que tu aies attention, Ernest. Faut que tu aies attention, faut que tu contrôles tout les gens papa. Bon, c'est comme ça qu'on voulait quand même t'informer, oui, bah, parce que Yem Tayana Ndekonanga Awa, dès qu'il y aura le programme, on va vous communiquer. Maman, ce qui m'a une année foutu qui ont calculé, je ne sais pas pourquoi que ça t'a une semaine. Vous avez ça le reste, on est qui aider à ta bonne cotisation. Akoufi, il y a... Bon, on va publier tout à l'heure. Akoufi, les... Bon, on va te communiquer, madame. On va vous communiquer si vous voulez. Mais déjà, où Meli a moins d'ambo, non? Maman, quelques mois, maman calculé, Kini, calme-toi, on va parler avec elle après. Maman, merci. Merci madame, on voulait juste vous informer. On a 15, mais les autres, attention comme 21, oh 20, oh on passe à crise, il faut faire attention. Oh, à quelqu'un qui est cardiaque, oh, maman qu'on est là. Ah, on a un client fidèle. Merci madame. Maman, on va communiquer. On va communiquer. Ah, on va communiquer, merci. On viendra te dire. Maman, Abela qui a un hôpital. Poutine qui songi Pro Max. Benganga mama. Donc à bois qu'elle a bêti 12, a bêti Kenny 12 à Kolobakeno. Agina yo. Donc, et c'est le mot à bêta qui Kenny est. Ah, mais non. Na sepeli na je à Kenny Kenny a koti pezana a calculer ba pese mbongo. Ah! Yo kapé Poutine. Oyebi même pas mort que o basi ba tie mobali. Yo bani déjà kotuna mbongo. Poutine a dit papa gère wapi? Papa gère wapi? O client papa na client ngai. Poutine. Ah! C'est grave. Ezali à part oyanda pour mon union solo. So il ko muso ezali o la kisibiso. Toyeba ndenge ni famille ko ife ko décider. Obananga nanya seringa boy. Ikonzinanga nanya seringa boy. Hey. Merci beaucoup papa. Olela ka mikonyo so ko posa rote. Manzete ndauka yango. Ndauka yango. Na biloko ni bomoi na ndako oyo. Voilà, pour dire vrai, Hier, atiki lupango moko, voiture. Tika. J'enseigne nini? Ikanda lupango. Mama, akosi. Mama, ikamunini. Ikamunini munene mwe. J'ai razana papa, ndaka j'ai razana tata papa. 4 ndiko na mamba 4. Ngana kakawa. Ya. Nsambe basamba na muwe tenga ya. 4 ndako.
nga na vanda awa 4 parcelles oyo yaya bande kotonga azosolola na bato ya cadastre ana ndako na kasavu ana ndako so mpe na bandal ana ndako na ngirengire ana 4 ndako ngai moko na biso kutu jour ona yakoyebisa yaya asombelanga ata katikati ya lopango epanga na vandaka bazoteka mpo yaya azosola 4 mapangu mwana mama likambo nini papa nzambe alo atemo la mukosamba mama oyo abala okuna bala ozopupula rokopupula nani mama soki ngambi na zawa mama yo bala ko change ko mi vérité bimisa mapangu 5 mapangu yaya nazo biso vérité nazo consulter mama ngana na kona posa te na kosenga pete ponga katikati na ngai yaya sombela kinga naza na posa kobotola mwanto na bana ne lopangu te me nazoyebisa yo yaya tiki 4 mapango nga na yoki o 5 na vandi kaka na kiti yaya batindeli ye badokima ya mapango tokota na kati toluka yaya batikeli ye mama mais soko yebi mapango place eza olakisi bato te po ye yebi na ye te ngai nakota makambo nabondi kokota makambo ya yaya mona leta sokota makambo na ye na yaya na mikanda ya mapango 4 mapango nde na vandi awa papa na ngai soki mwasi oyebaki makambo mapango banyali abimisa naza na prospère na maboko na tegra soki na bombi ata lopangu moko yaya tikosaka hypocrite tikotombola bandeko tofungola miso na bandako ya mabala franchement tina niveau oyo mama étoile ce na sepeli na mama Milo alobi keno ngai nalingi nabotola bango te c'est juste keno ezali tokota na ndako toluka nyonso na bazo interpeller mama étoile basi siko na Prosper pa ayebaki te kobala illettré eza problème eza na illettré mosusu boye mpenza atanga na ye te me misoga elle veut au moins mpenza illettré aye koapprendre kaka na kati ya ndako wana apprendre c'est grave ka ya mama étoile c'est grave ka ya mama étoile na film oyo non 4 parcelles à l'exception de là où sa famille vit, tu vois. Ah, il était organisé, hein? Bah ouais, et puis il avait de l'argent. Et donc, mais sa femme n'est pas au courant. Oh, comment ça, sa femme n'est pas au courant? Ça veut dire que sa femme ne connaît pas, elle ignore l'existence de ces 4 parcelles. Ah bon? Et alors, moi, j'étais en train de réfléchir. En fait, je réfléchis tous ces jours. Et tu vois, je me dis quand même que je dois entrer en possession de ces 4 parcelles. Non mais attends, qu'est-ce qui te fait rire? Tu penses que c'est quoi une folie de grandeur? N'habitez sur vivage et ça là-bas tout beau. Bon, non, moi, attends, je suis pas veuve. Hein. Non. Tu vas entrer en possession de Sandéni. Ça m'a pas on est à Somana moi non, puisque je t'explique que au fait ils m'a pas où JR à Somba mais que sa femme a bien l'autre côté. Mais peu importe. Et que ngane mutu na bien mutu mon côté a bien. Ah OK, tu as les documents ici alors. C'est ça le problème. Le problème est que j'ai pas les documents. Mais je sais que si j'arrive à entrer chez lui et que je cherche ces documents, tu vois que je vais trouver. Parce que l'autre jour... Tu arrives à faire quoi? À entrer chez lui. Tu vas entrer chez lui comment? Étant que qui? En fait, ça aussi j'ai déjà trouvé. Soit je me transforme en boniche, soit je sors avec son fils. Quoi? Tu as entendu? Non, 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 ne me dis pas que tu as entendu. Non, mais soit je sors avec son fils. Kenny, c'est quelle bêtise?
Non, maman. Non, mais est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Commence à déborder. Il s'agit de 4 parcelles, Mabo. Mais tu 4 peux parcelles. pas sortir avec son fils, ni entrer non, mais chez tu penses lui. que sortir avec lui, tu vois, c'est pas qu'on ira loin, non. Mais c'est juste... Tu sais le danger que tu es en train de courir? Nana, je dois trouver un moyen d'entrer chez lui. Peu importe ce que ça me coûte, peu importe, même si je dois tuer, même si je dois voler, même si quelque chose de très fort, en tout cas, diminue la dose. S'il te plaît. Là, tu m'offenses. Non, 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 je t'offense. Bah ouais. Et c'est que toi, tu as dit. Donc, je dois tout gober. Ok, Kenny entre chez lui, sort avec son enfant et tout. Mais cet enfant-là, c'est aussi ton fils, non? Est-ce que... Nga eloko ikamwisanga parce que... Ozaena mobali. Tu es d'abord... na terme approprié. Tu es d'abord la chisa. Tu étais, parce qu'il est mort, d'un homme marié, un vieux papa. 1. Deuxièmement, tout ce que toi tu as pu gagner comme luxe, c'est cet appartement. 2. Ok, tu as été avec l'homme. Il a acheté le parcelle, il ramenait les documents. Ok, sa femme est naïve, elle n'est pas intelligente, nanana, nanana. Pourquoi bah document wana efandi awate efandi pas moi sinaï? C'est comme ça qu'on fait des erreurs dans la vie. Tu sors avec... Boyo kasiko idée à Kenny. Mutu akozwa lopango ye oyo, mutu akozwa ba document na ye oyo parce que ndenge sa pesi idée wana malgré camarade Anaïs aboya lobina ko soutenir na ba idée na oyo te. Alingia koma boniche. Soki boniche te abipé prospère. Et puis, oh my God, danger est à place. Danger est à place solo, peut-être attaquer non Anaïs à trahir. Peut-être Nani Kenny. Parce que moi, je suis sûr Kenny a rejoué Jemoko Awawa. Le quoi déjà bazana boniche déjà bazana nani bazana muto musala eza nani oyo muchopi yako bipé prospère. Attendons voir. Tala ndenge mwasi ya libanda mwana muke ya libanda ndenge yako zwa yo 4 mapango kaka boy. Eza baka baka eza na mokilo ouais. Yango belle vie ba inspiration aboye ndeni ba calcul mental ba calcul boye ba mathématique ba physique boye. Hein, ya papa Gérard Koufa a ça installé moi si moko boye na hôtel a ça foutelier déjà une année. Ayebi Poutine boye pena batute ya. Siko na minute au papa Gérard ndenge akufi bongo atiki makambo. Siko a to banda 8e épisode lobi makambo e bandi. Ba o baba neko makambo e bandi donc papa Gérard déjà atiki makambo na mesa. Siko muto ko jouer ba Joana nyonso nani Kenny. Attendons voir Kenny a jouer rôle nini siko na oh. Hey. C'est grave. Kenny azana double face. Quatre mapango wana e kende kaka boye. Omoni makambo susu ozo planifier. Attendons voir. Attends susu Anaïs ndako trahir. Pour ceux qui passent du mapango wana bomengo wana. Anaïs a mututi. Ayoka peka mutema pasi. Ndenge ezalaka ke nozota mwana muninga bongi muteme suka kakaka. Ezaba kamoko rare ya muninga sepela na lipamboli ya muninga. Anaïs a okyo ke ne peut sa position. Yango na tozala toujours branché na Bella Production. Ero biso to tala ka ba film oyo to kelela te me bido boya ko ba belle via influencer Naomi pour ya ko jouer na Bella Production. Aïe. Katuka mbati. Aïe. Bref, la grande famille na komi nanga ko chité bo aimer bo partager soki na betisi bino baku bo limbisa bande ko bo meka ko benga ba numéro na biso na pona contribution na bino ya Belleville TV Award bande ko nazo insister toujours que non vraie famille libota il faut assister na likambo oyo. Please na bolingo nzambe eza Belleville muto asali yango te eza ba fan. Voilà quoi. Alors, bo meka bo benga,
bocha contribution na bino olingo zape sponsor mabe ezate et ça toujours bien ba vote kalate toze la décembre akaso yesili mbala moko ba vote bandi mais événement ya remise ekozala na mars. Voilà la grande famille na komi na suka. Je vous aime bien. Beau aimer vidéo na biso, beau partager. Tokutani lobby. Bisous, bye. Bonne nuit. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.